Merci bana Congo bandeko tout bozolanda biso à travers le monde balobi pito parle to changer système à ça le parce que bandeko belé à Kinshasa depuis Koffi Olomide ayemba bana magie o à Londres et belé babula kaka bana London mobimba baza bandeko o ba pratikaka ba science occulte ba magie alors bana Congo to bulaki na janvier boy comme bana Londres basé belé na Kinshasa to komeko fouiller bango to solola na bango lelo to solola na Gauthier Mascotte o boka na sango Gauthier Mascotte oyo ba musicien tout ya Congo ba boaka e belé ba mitunaka Gauthier Mascotte as producteur est-ce que Gauthier Mascotte musala activité o Gauthier Mascotte asalaka e banaka te mais lelo to solola na Gauthier Mascotte oyo ba bengaka gang ya film oyo pena asimbaka tous les mouvements alors Gauthier Mascotte lelo to sala na émission na résidence Carmel résidence oyo soki oye na Kinshasa résidence oyo pena soko ngio sala ba activité ya kitoko o organiser concert o salle sa fête place oyo soki olingi oya ko sukola na bana résidence eza moko na bon marché côté à station ya Bralma wana soko tunika résidence Carmel résidence oyo eza na impact na idéologie eza awa yango toponi toya tosala na Gauthier Mascotte mwana Londres ya solo mwana Londres oyo bandeko ebele ba mitunaka asalaka nini adrisi na permission na wana osenga tokende tomona nanu Gauthier Mascotte bomona ndenga azalaka toyebi ke Gauthier Mascotte azali mwana Londres oyo soki azotambola na nzela soki Gauthier Mascotte atambola na nzela Gauthier Mascotte ana te mwasi ya kitoko soki mwasi ya kitoko atambola na nzela biso mibali tochake misusi ko Gauthier Mascotte beau garçon oyo soki atamboli na Kinshasa Oleya luka ba finde ba komi obenga Gauthier Mascotte. Il faut to heba Gauthier Mascotte. To yeba bien na source alors bana Kinshasa toke to mona na Gauthier Mascotte l'espace kitoko oyo résidence Carmel on se retrouve après. Là où l'amour vit, il ne fait jamais nuire. Maman dit Merci bana Congo Gauthier Mascotte oyo to annonçaki bino to lobaki to kosola naye parce que Gauthier Mascotte to bakeka na sango album ba mouvement tout ndenge bakoka kombo Gauthier Mascotte to bakate Gauthier Mascotte aza producteur ou médecin to éviter Gauthier Mascotte musala asala en plus lelo to kosola naye moi mingi par rapport ya la question oyo botunaka par rapport à Londres ndenge ba vivaka parce que belé baba makamana Londres lelo siko to sola na Gauthier Mascotte po azakale o atenda sango oyo kombo nae epesaka somo bakino pe bayokaka Gauthier Mascotte bonjour. Bonjour Ken Piano. Bon séjour. Merci beaucoup. Alors Gauthier Mascotte bandeko bazolanda biso ebele na bapalin bandeko ebele bakaka kombo ya Gauthier Mascotte Gauthier Mascotte ingénieur de banque les notes production. Est-ce que tu vois Gauthier Mascotte Azanan? Bon, Gauthier Mascotte Azan médecin de Choloba. Niveau production dans le cas en tant que producteur, on a toujours producteur mais Azan médecin parce que ma produira presque la médecine a vu surtout il y a Congo na super donc Azan businessman, médecin. Alors Gauthier Mascotte Oza businessman, Oza médecin. Alors ndenge tout le monde a la musique na biso ya Congo. Ils ont marché avec ranking. Yo tout le monde a coopéré dans un mouvement presque nyonso. Tu as dit que les leaders vont travailler na bateau par rapport à la tendance. Si vous avez oyo, vous coopérer na mutu ya côté. Mais yo tout le monde a collaboré na les leaders nyonso. Expliquez-moi au travail à comment pour gagner confiance sur les leaders tout le monde travaille là. Quel exemple on a eu? Exemple on a eu mutu qui ont travaillé na bango.
bah oyo va travailler na leader moko na koloba ki peut-être va sala carrière parce que c'est toi qui paye, c'est toi qui fais tout. Yo mtu zo pesa hivi lamba, yo mtu zo pesa mbongo, yo mtu zo produire CD, yo mtu zo sala vidéo. Alors pourquoi ozalaka garder na mtu moko individu moko ezalaka erreur sala na lo bango depuis quand puis na répéta bango. Ce qui aux alliés vraiment un bon mécène, un bon prêtre, donc tu ne peux pas être seulement pour un musicien. Il faut savoir qu'on a bango nyonso qui a ngondé pour le classifier. Peut-être que on a que mbongo zamuke pour bazalana bango nyonso parce que c'est de l'argent. Pour wera osengo yayi, kofi pa osengo yayi, papa chéri pa osengo yayi, waze papa osengo yayi na côté na so ko moni de posha mukeli kemana kama makama mutu moko po yeso ka sengi na opeza so ba komi ebele na otoka suku. Peut-être mutana raison na menga na so wana bango nyonso ko na zeli ki papa. Papa ya bana ebele, il faut pesa po yo na ko va satisfaire ba kosa na bango nyonso. Voilà, je pense que nous avons ça pour nous. Et là, on a noté un jour, dans un bout de fil, Bazoga il a fait sur Gauthier Mascotte qui non, comment Gauthier au sol là Batouana, on dit que Batouana peine à la fois Batou vraiment parce que ça va l'aider en sous-sous. Bagang il a pas médecin net et nous, bah on a pas bota. Et là on a noté, et là on a noté que aux autres de fil il y a Gazma peut-être même au collaborer sur na leader mususu alors qu'on a peut-être pena leader mususu. OK. Oh là. Oh ouais. Ouais. Vous avez né l'autre. Na ce qui me planète musique. Avant que vous avez na confiance. Vous avez na si pour jazz. Danger. Ça dit que organe vieux Rambo a évoqué a vu na biso. Parce que évoqué na za pire master de la forêt. Na za pire master donc famille de master. Le pire master de la forêt 4. Mais vera mbo avena. Le tanga na bawaze quoi. Waze kwa pire mutu nanga. Na bia ngutu fo mutu mobo. To waze kwa fo mutu mobo. To bia so na fo mutu mobo inde ayebi ke masko. Uzomo. So na bi ke fali oh dika ndeni. So na bi ke fe oh ndeni. Ba monyus. Na so na ba motu na za mutu mutu te. Mais naza ndenge zaneti ozali arbitre nous une équipe aussi forte. Mais tant que c'est la bonne makamba musara en tant que producteur, mais France on a vraiment une chose. Quel sont les producteurs ya solo je dois parler avec tout le monde. Atakuto ayebanité, atakuto yoso le comme yemba. Au moins on se rend danger. Au moins on a tête à produire Zakari Bababas. Zakari est journaliste. Même si Zakari na moni aller ozoya na moko yemba. Zakari ba mascotte na yemba na journaliste Zakari Goyemba. To ko chao titre nango piqué to bandara mbango déjà. Na yemi ça Zakari na studio. Boyoka etikala na ba archive. Pourquoi? Et Zande na za producteur na yebi ko créer, na yebi ko fula mutu. Na yebi ko sala mutu a se retrouver na musala wa dosala. Est-ce que production au Gauthier Mascotte ya salaka eza na cadre ya pour promouvoir l'artiste ou bien on pense à gagner quelque chose? Bon, ce que tu peux gagner na osala. Ezala ke na lingi mboka na mingi, na lingi culture mboka na parce que culture oyo totambola na ba pays belé ken na ba Zambie, na Zambie, na ba Lusaka, na produire oyo ngomba kala na Lusaka. Ba yebi biso pour la musique normalement. Football te, mais Congolais, Zaïrois congolais pour la musique. Même Zaïrois te pour la bateau parce que ce sont des gens qui sont forts en karaté ou en judo, non pour la musique. Les gens qui tirent déjà oyo tozara na mode depuis ko bota. Alors pourquoi pas to makisa? Gauthier Mascotte ozo bete la soma solo, lobi ozo produire l'artiste mais elle yo étant que producteur on a fait une interview avec artistes et musiciens. Bazoko ya balobi na Congo producteur azaki. Yango to comment préférer surtout travailler na ba ndeko na biso ya libanda on a autant à comboter. Nata moko ba David Mosso. Est-ce que soit la binote ba producteur congolais ou botaka ma budget na bino et ba artiste pe ba ignora ka balobi na Congo producteur azaki. Awa to sala na émission ozo confirmer aux affirmés que aux producteurs. Mais elle va ignorer comment que producteur azad. En tout cas, pour répondre à la question, on a bien. On peut faire tout bête, mais seulement les bandes qui vont en place dans Zali, on a hôtel caramel, quoi, on a flambeau.
place de ça l'émission ba mon appel paysage au kilo na Congo ou ba mon appel na kin après na répondre aux questions na aussi ngo bandela ngo lisusu libanda comme ça na répondre yango quelqu'un. Merci beaucoup. Alors on va à Congo. Merci à Carlos Kabassou Ken Kemusa l'international balobi toza na espace résidence Carmel place oyo moi na pota solo soko ye Kinshasa olingi osala activité no ya kitoko o mema bana basikola na piscine kobetisa concert yaka na espace résidence Carmel dolo ya Bralima côté station Bralima na kaka otuni kaka résidence Carmel ba ko expliquer parce que ça résidence moko très bien donc résidence moko à place B Gauthier Mascotte azofanda Gauthier Mascotte question ezalaki kaka par rapport ya ignorance oyo ba artiste musicien ba ignoraka bino ba producteur ya Congo balobi ba na Congo producteur azate na yo ozotuta tolo o produire ba artiste mais kako expliquer biso na ko tuna nanya lo ba producteur azate bon musique nyonso banda ba CD banda ko banda musique na biso congolais banda ko nana produire ce sont des Congolais qui produisent parce que sur le but David Monceau dans la Congo avant à poder rafale ça poder son il a dit qu'il fallait album naïa avant à bête attendre on n'aurait pas Verambo il qu'il fallait faire ça album na 2000 na boya parce que ndenge baloba que oyebite avenir na mona ale ara na jana bien na Verambo wana to besa Verambo concert ya na Londres na Tottenham na Bloodwater Farm bana Londres ba ebi Bloodwater Farm na besi Verambo concert na la Sara Fali Sara na Fali Gigi Bokole Shina Mbenza na Vekem Kemusa na maskona na boom na na kusala ko bo produire ngo te sala ka ko wana ba uti ko sala na studio na ngai ko fi ito yemba convert ngam na sala convert ngaba ko fi sala convert na studio ngaba clip low ngam parce que ko fi à travers ande lelo vous avez avec mascotte dans la caméra vous y a una image bien ko benga yebo mascotte ça est là vidéo de produire nous attendons 3 chansons. Ça c'est 3 chansons chacun, 3 chansons et pas mascotte, 3 chansons et pas il y a Bokole, 3 chansons pas Kemusa, 3 chansons pas il y a des biches la fraise na Londres. Ndambo asangi sindo mona la clip ne li. Après ça va album nous côté nous la producteur nous ça va merci Gauthier Mascotte. Ce qui te retambola na biso kaka talaka espace résidence Carmel balobi awa pena soko ye on sentir déjà mon pépé wa bon rapport ma soleza toujours kitoko. Alors Gauthier Mascotte nga awa toza na pitopale to betaka beaucoup plus ba vérité to kondolara vérité. Depuis Koffi Olomide bimisa album na ye ya magie ezana nzembo moko ayemba bana magie o ya London lelo bakino ebele bakoma banga bino pe bana Londres balobi bana Londres bana magie bana Londres balingi science occulte est-ce que oko yebisa bana kini nini oyo ba considéraka bino neti bana magie depuis Koffi alobamo wana etikala neti lisumu epa na bino bana Londres et magie baloba wana eza magie ya kisi eza magie ya kokaba za magie kokaba po loso na kabeli yo nekile na lati bi na boke na vana kina tikeli yo bilamba nanga parce que je suis bien élégant naza élégant et que je dis comme élégant catalogue na tikelo elamba nanga na catalogue pour se pela na kutana suna mutu musu na bon moi $100 ya bana kabakande bana Londres baza soko ke partout tout le monde à Londres tout bana Londres basolaka bien eza omoni Angleterre eza reine wana na habité a changer un peu habitude ya batu ndengi ba vivaka bana Londres za la mwana mwasi za mwana mobali bakabaka ozana grande sœur na za wana Angel Muswali na Kizem na opese ba mboti Angel bana Londres bakabaka donc ya mwana profita nga ya ka mun pena ba papsoni ze bonga ba mutunanga oyo de Kalenga amoni ba po Firenze amoni ba Ousmane Kaluji batonga tout ba masa tozakana ba ndeko fa bana Londres ya magie donc magie c'est pas magie na ndenge ya kisi magie na ndenge okaba magie osala
Vie et bongi quoi. Na cadre on est dans cadre Kiste. Merci. Merci beaucoup alors bana Congo. Tozo continuer na biso kaka. Tokende kota piscine. Votre nom Papa Yoyo. Merci beaucoup alors. Tokundolana Gauthier Mascotte ba vérité tout. Toi qu'il paraît Gauthier Mascotte pe Londres Calendé. Ezalaka Londres ya l'art. Lelo ba biso ko telemina mwana Londres pour mon ata billet vert et bimi na poche comment a passé. Billet vert on. Ba billet ba $100 non. Yo zo mona $100 de temps na obimsa. Na obimsa $20. Ya caméra ezalaka na ya likuzu. Ah t'es un patron Ken un patron. C'est pas que je suis venu à l'écran à Luxembourg pas bateau mais na biso katara ni na lati. Bongo te na ko la musu na pesa perte. Je suis habillé à ça. On est Luxembourg nanga, montre nanga, bijoux nanga. Yango ne mbongo nanga na wala ça ba billet boy, c'est pas bien. Bike oli awa c'est là. Ce que na kosi yo ça va que na bien na ngata otuna ata papa yoyo. Ah on a résidence caramel. Papa yoyo donc mota sali biso bilengi to nango moto apesi biso paysage kitoko boye tuna papa yoyo soki bazoliate tuna ta papa ba garda soki ba oliate wana seconde ko ba depuis papa ayaki ata $5 to zuite c'est bon mais soki otuni ba avec baliaki c'est-à-dire que c'est bon mais montrer à l'écran mon argent basala kamabe balaksa mbongo na TVT. Merci Gauthier Mascotte to kota kuna le temps okalele biso to kota na côté piscine ezali. Merci beaucoup bana Congo tozo continuer parce que balobi toza na résidence caramel place vraiment na ba piscine parce que on a lobaka yango salemaka awa peneza madame Chouchou balobi bambote no wana tala espace caramel résidence caramel to sala chez madame Chouchou Chouchou na peso bambote wana. Gauthier Mascotte, tu veux ma solo ya ba production au salana ba artiste et musicien. Est-ce que ba vision na yo et konsu kaka na ba production ou bien oza na ba vision mususu oyo ozo boulepe au sala on a venir. Et la vision c'est belé ndenge naza boye nazo produire film nigérien na ba congolais oyo na bientôt na Amina Ngai Kingsley qui fait à Londres. Big up Kingsley, what's up my brother? That's your man Mascotte. I mean my country Congo. Wana yela msawota tout ça ba vidéo na David atakane aba producteur ba Ghanaian ba Nigérien tout ça ba film donc tu vois que na osa ba film puis awa pe na Congo na zaboué na recruté déjà 5 filles tout ça la série et on aura la chaîne parce qu'il n'y a pas de série à Congo. Comme moi, on doit changer le modèle de la télévision. Tout ça la série, tout ça la série télévisée. Donc il va devoir taper dans la chaîne. Puis la musique va continuer de produire, mais pour le moment. Les alliés tout ça la série, tout ça la film ba nigérien na ba congolais et puis tozo pesa lisusu chance na ba tubala na besoin ya ko sala ba vidéo ba musicien nyonso ba na besoin ba clip ya bien ba caméra ezali ba professionnel bazali donc ba benga na numéro ko s'afficher wana ba benga ta yoken donc botala la émission pe plutôt parler na kini bana kini boyebeza émission simbi ba chaîne donc botala rappel internet ba fana ya congotv.com donc bon la keto ça makambo belé. Merci Gauthier Mascotte ba Carlos Kabas ba Holanda ba Richard Amelin na Londres ba Holanda biso Gauthier Mascotte ba lobby na poto ba teti kozwa mwana poto o engagé ye na musala eza pasi mais yo to ki ozana plus de 25 travailleurs na niveau ya Londres mais kako expliquer biso est-ce que confiance wana ya kondima ko ya sala et pas Gauthier Mascotte parce que bana poto baza ba teti po bandima noir ko sala pas noir ezamwa pasi mais yo comment plus de 25 personnes qui ont travaillé dans l'Enox production confiance yana ba pesa ko par rapport à quoi par rapport à Moussala Ken par rapport à mon travail par rapport à makamonazo sala pona mboka na biso et puis ngai naza mutu na futa taxi nanga
nafutaka ba norme nyonso oyo anglais senganga naza na bureau ya mosala ça fait plus de 19 ans naza na bureau Illinois production eza na sima ya Tottenham L na 1000 Med Road number 15 na pesi pe frère David photo akanga ba photo na Londres boyebie na pesi Pichu Kizuma ye aza na ba clavier na pesi Roger Zionani cameraman na pesi Marco na pesi basa ebele na studio wana basala na studio nanga donc eza kisereka ya musala osoko za serena na musala na yo okofuta ba travers na yo bien okofuta pe ba impôt na yo bien ba taxe na yo bien voilà musala et continue. Tokomi na biso na suka lelo tomoni osalisi pe site munene oyo babenga bafana ya Congo TV.com bafana ya Congo tomoni déjà o engagé ba jeune belé awa pe na niveau ya Kinshasa bureau za structuré makasi. Est-ce que Gauthier Mascotte okoko travailler bien na bandeko pe ya Kinshasa parce que masolo nyonso ezosenga rémunération ifezala correct. Tout le monde qui bandeko tosola qui na bango balobi 2 mois yango yo ba travailler très bien à Gauthier Mascotte salaire est bien respecté n'habite est-ce que parce que balobi bino bana poto début bo bandaka bien mais na katikati ndeko maka un sous problème est-ce que vous assurez que lelo ndenge bafana ya Congo.tv efungwami bafana ya Congo TV ndenge efungwami na Kinshasa vous assurez que makambo ekende penal boso makasi na pesina na bana poto news na Bruxelles, Paris, Genève, Basel, Norvège, Stockholm, partout. Botala la site oyo comme on bafana ya Congo TV.com na répété sur bafana ya Congo TV.com oyo ken pia nazo travailler na kati na équipe mobimba ba petit nanga ya kinawa donc baza équipe ebele za soudé na kolobaka keno ndenge za bongo eza nango facile pour ya kofuta batu awa et puis na futa kananga batu na travail pe na batu ebele ba journaliste ebele avant yo ken yebi na émission nanga avant de comme na ba site bimisaka na DVD na biso oyo poto bimbe yebi na za premier mutu na sala polémique wa bingi polémique c'est moi non donc ngam na sala polémique avec Zachary Bababa ce que je salue beaucoup les mola Zachary yebi to tia tige na Château Rouge na Paris plein Paris Château Rouge tige na Karazoganga to longole tige na Paris to ke na tige na Matonge na Bruxelles na prince boy police azoleka oyo tige zolobo zoganga ken ata wana kini kutu batu boko sala ngote na salisa ngo Zakari na mema su Zakari na Big Ben na mboka nga na vandaka na Londres tige liboso ya Waterloo tala mindele bele Zakari zoganga zoloba ezaka ko laksa batu comment je travaille ezaka ko laksa batu comment nga na travailler na ba jeune donc il est Zakari commis honorable les affaires pour langa mais Zakari a tellement kandeng yo zananga bouet donc via mutu ba ati okoza le osa ki journalisme mais demain là musu yo président mboko soki nga na sona ki mabena yo na futa yo ti et kasi opesi nga pe 100 mètres ya peiti tu vois ya mwana yebiso ke ko futa ba travailler ko zala bien na ba massa na famille ça fait du bien parce que ezande ki curiosité ya musala na yo soki ko futa ka batu musawe kendebe on a bi sito yo ezala ngokutelo te sito c'est rien par rapport à la production à la salle comme ma au Christ manette maison mère 23 personnes à Londres aux yeux bango visa il y a 10 ans ba wera aux yeux Kofi 24 billets visa il y a 24 personnes à mon botala le fallait bimi il le faire bimi est-ce que vous pouvez faire pour ya poto na la bingsaki ouais, on a beaucoup de visa, mais il faut monter à prise en charge. Prise en charge, on a ce qu'il faut, la crédibilité, on a un bon la banque. C'est un temps où l'on qui est souvent là, qui est-ce que besoin de matériel producteur, bazali, na ce que ken. Bon, bah c'est des news sur la vidéo, tout ça là, et les cas. Nanya bimisa yango, bah comment poto dengenin. C'est nous. Mais je suis pas là pour la finga bango, c'est kabango que vous avez rien, c'est moi qui a fait tout. Et Zali va faire un besoin de tous ça la promotion ils a fait nanga le lowera ndenga le moto bima succès ba pirater ba to ba sombi et ça le kumamboka mais c'est bien monsieur abimi c'est pas le sous JB Kofi waze quoi ato misal bon bo somba le bon waze quoi ils a fier pour nanga ki bo sombi album ya I love you waze quoi pour na bo pesa ye mbongo pour yepe avancer pour na culture na biso donc le kana koloba yangwana o bazoloba ki y a pas de producteur ya boye et ça erreur et puis
na web c'est le robot ken babosanaka il y a des vendeurs de CD et des producteurs de kobosanaka en tant que journaliste faut bango tunanga mutu yo tekaka ba CD to za producteur parce que batu musubo mona na Paris wana na lobité pour la polémique na repère exemple Hermen Kaba Diego Musique je sais pas ba mususu bana ba shop ba teka ba CD na bisongo la produit CD nanga na yenango na pesi yo Diego voilà mes CD ba fana nanga yango na tekelanga clip nanga vidéo nanga na salisi wera na beti conseil yango na tekelanga et puis alors en qui na Diego Musique non c'est mon ami bon la banda police avec Diego moi je produis avant tout le monde ngala ba produit c'est mon ba dive fulampungu nazo bakutu producteur ya jeune na yeba ki na Paris série wana ezaki mutu nanga oyo ki na boss Manu Luvaka ngana kosela mutu makambo teke na loba vérité soko produit mais dire que tu produit wera c'est bon à produire qui peut Kofi c'est bon mais c'est pas à l'époque quand nous on produisait dire que nous produisait dire que nous tekane ba CD na époque ngadia est-ce que Diego azaki producteur ngadia yo bi ngadia na bando produit ngadia alors bon Diego we baka Diego alors il faut que le journaliste parle la vérité à la télé mais maintenant a comme producteur et c'est ngo pour langa to comme belé to sangana loboko to tambola pour na Congo. Merci Gauthier Mascotte na pesi batutu bolandi biso merci Alain Mukulu Big Boss Mamadou Arisho ya Bibi Chamala merci à Cardozo Mwamba wankena muti wa dollar millionnaire congolais na habité Gauthier Mascotte to komi na biso na suka mot de la fin ko za la nini pour na conclure. Mot de la fin zaka que na sepel mingi d'abord na kinengi ba séjour langue passé bien ndengi ba production langue kende bien na place nazali toujours na résidence Caramel là donc ça me fait plaisir que na ba place aboye na kinetikala kozala mingi te na repesa na na ba massa bazoya kin bientôt Laurent Lorenzo mutunanga Laurent Lorenzo donc place yango yokoma ovandi oza à l'aise osali ba mission boye ovandi na chambre climatisée mbeto munene personne qui te dérange mutero loko na porte ceux qui rendez-vous ezate okota ata oza ma copine Tina vu que Caramel ango et batami pena na vrai coin donc il faut oya awa pena il faut moi et logo na poche pesa là faut ça peu mutolinga peu moi lix pour place pena et c'est ngara moi bato genre net bino pebo te eza place ba prêtre mais il faut ça la rate place ba prêtre faut ça la place ba banka ba oyo wana ki ezani toke na Paris OK na Paris OK Champs-Élysées na moto akei na Clichy mutaki vendre na Clichy na mutaki vendre na Champs-Élysées boande monter donc il y a des différences on les fait à attaque tout client za moko mais ceux qui client wana fouti maison sepeli que boya 10 20 30 et belé pour rien gagner ça sert à quoi donc il faut boyer donc Laurent Lorenzo nabi kozoya place yango on repère ça yo référence à place yo donc nabi que awa pe ba ozampa ya so ya munene Laurent Lorenzo oyo akenda sango et ba vie kemus international ali no Pongo na Londres na pesi Wilfried Bopili bilan Wilfried Bopili engambe donc ba place yango faut ya ka Wilfried tango za sala masolo na Didi Kinwanya nabi ke bokopera naye boyaka art moko awa pour awa ba prêtre balega awa quoi donc c'est bon merci à Dossi nasi vous sepeli espace hôtel à ndenge zomona nango donc rien à commenter merci boss Gauthier Mascotte nako pesa mbote kaka remerciement ya ba massa na ngambo na bossa na bango te pour famille Ngeso Gauthier Mascotte na banda bossa na papa qui le salue beaucoup les coupes moi na mobara moi na yo Gauthier Mascotte na kin na pesi pire massa na ngai pire famille donc Gaël Ngeso na Pointe Noire bientôt to okuta na Gaël weekend na pesi Kiki Christelle Ngeso mbote na pesi Claudia na pesi Betou Bakayoko pour le moment na sepeli na poste ba pesi yo ya ambassadeur ya Espagne quoi donc merci na moni que papa zo yo ka ba conseil na biso na kolela biso bana po ba poste fait ça la maka et
Samaka. Donc merci na batutu ya Braza, ba Ike Golondele, ba restaurant tout Mama Alice et pas Itokendara Kolia na Braza. Donc merci à tout le monde et puis merci à Penakin na batunyo so sécurité nyo so ba sali ponanga na bandi na général Christian, colonel Elvis, na pesi mbote na gouverneur la ville calme et André Kimbuta. Tous qui avant-hier, merci Mingi grand frère et puis na ba musicien tout ya Congo bango nyonso Wera Kofi JB Wazekwa Fali Ferré, tout le monde na ba ona Bosani ba Pacha Bay ba tout le monde na ba journaliste tout. Est-ce que vous assurez bandeko balande sur deuxième émission peut-être remettre un peu na Braza parce que balobi kuna tala relation za lenda Ken yondo lingo kene Braza te moni Braza so lingo kene Braza ta lobby to benga kiki ngeso les pétroliers donc famille baroyamba yo na bichimba moko émission et puis na ka voiture présidentielle okepe Pointe Noire mamboka galinge so ye mukonzi ya port wana do Pointe Noire mobemba se Gaël. Donc au sein de l'émission na yo au filmer bango tout au kende oyo ne so koma te oyo na koma place pont anezalaka na to lia pena mbisi ya mai o senti hors bord ye pena zibino timbandaka mbala moko. Donc okende donc Braza ezamboka na biso ezamboka ya ba massa nanga ba Gaël donc Braza c'est rien. OK na yo soko na besoin émission okende mais mingi nde batalaka ba fana ya Congo tv.com. Donc ya une émission ya ba vrai chéri neti ba BBC Muswamba neti ba Mimi Taki na Nice neti ba donc il y a tant de chéri tant de ba vrai Joe ba Wilfil Bopili, Lino Pongo, Laurent Lorenzo, Chibo Apula, donc émission Nabino, Botara toujours site Oyo. Et puis voilà quoi, Tokutane à la prochaine parce que Nati Kelopétan au Salamakamno Moussous. Merci, merci Napesi, merci à toi Homo Fortis, Yenda filmé biso lelo, monteur, réalisateur, balobi batupena bazo promouvoir pena site makasi bangwana. En tout cas, nga apesora merci. Merci à toi, merci.